Bino ba oyo bo porte Karine Mokonzi plainte. Est-ce que bomoni poto eza tiers monde? Bomoni poto ezali poto oya Brazzaville? Bomoni poto ezali Kisasa to nini? Est-ce que ko porte Karine plainte bozoloba na poto nini? Poto oyo ezalaka bitabeteli makasi opesi mwana bwaki yango alobi se pourri po esali mwa chokola moko mokebwe. Poto wapi bozolobela oyo bokomi vendredi mwana zoloba l'argent de poche na ye, voire même azoloba nona to ya likolo soko pesi ete poto nini oh bo porte Karine nini ba plainte bandeko o likambo nini bandeko, est-ce que mwana mwasi oyo atosaki mibeko nkolo te atalaki sima akomaki mungwa? Est-ce que bomonaki ye asambelaki susu to aportaki plainte? Non. Alors bino Karine Mokonzi botali sima akomisi bino ba chose. Est-ce que chose azala capable ya reporter plainte? Oh, siatapata. Mpote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, boyoka ngai bien. Yo, ozokende porter plainte. O batie mungongo na YouTube. Bandeko, pa ya mbila problème ezalaka te. Soko ke porter plainte. Soko moni mbila alobi leka pa madame wana. Leka pa monsieur wana. Babandiko beta taka. Alors, bapesi au papier, au signé. Balobi merci madame, merci monsieur. Non. Merci chose, merci chose. Obimi, okei, etant que chose. Okomi na libando zo sepela. To sukisiye, to fundiye. Non. Mbila tangwa beti papier. Parce que oye ko porte plainte. Alors mbila yoki makambuno, a beti papier a pesio. Mbila ye moko kutu, azo sepela te, po oye ko dlekse tangwa pamba a yebike, mutu wana bako convoqué na bango yete. Pour misala les épelés, ceux qui peuvent convoquer ye, ba yebike. Madame la procureure à Oloba. En tout cas, ba papier botinde ninga lelo yangoyo. Oh, quel mauvais jour. Yango bino bokanisaka ko porter plainte et la kisini. Et la kisi kaka ba beti papier kotaki. Poso ba lobi na yoke. Papier oyo makamboyo chose tozomone kokende bien te. Alors soki yo bimi toyoki sango ke na ndako no lisusu kuna mutu moko akufaki na ere yo yaki na mbila soko explique bato te nga nazalaki te ntango mutu akufaki nga nazalaki na mbila. Alors bakoluka bamona preuve ke ozalaki na mbila yango wana soko ke porter plainte ntango koti na ndako na bango fo basala mwa eloko po soko eloko eleki quelque part bakoseli yo makambo mbila koloba te azalaki awa ayako porter plainte. Plainte ko ezate o bino bo portaka na ba pays tiers monde. Non. Awa na pote te. Po mbila ye moko ndenga zawana azana posa a porter voisin na ye plainte. Voisin na ye wana sa tiake mbamba chaque fois soka dika keni musala. Mais mbila ye moko a portera plainte te. Mbila ye moko azolinga porte directrice y'école ya bana na ye batangaka plainte. Mazoloba no ekwa boutique na rien. Na okene l'exatango pamba. Bongo yo okamati olobi ba n'importe quoi, non n'importe quoi te. Olobi penza makambo yo ozo discriminer la baronne, autorité morale, mama YouTube. Ozo kene na ope kwatulu tala na yebi
beaucoup de choses, ça c'est vrai. Mais Karine Mokonzi aza gentil, a commis si bino ba chose, ma tiki bino na mémoire. A l'ingité bobung sa mémoire. A tiki bino na maloba, boloba. Mais beaucoup baby sango, beaucoup memango na modèle wanate. Bozo kende kuna ne boke yabe infraction au bino bobenga. Bozo comprendre, au bino bosali, eza infraction. Oyo Karine sali, eza rien du tout. Soki ne procureur à mabe, alinga lo Karine sali loko, akobenga ngo erreur. Alors, likolo erreur, akokota kachote. Akozala pe condamné te. Akozala kaka averti madame. Même nandimité, madame la procureur. En plus, namboko bofundi. Babenga ka procureur ni. Procureur ya roi. Royaume. C'est quoi Karine Mokonzi, aza mama ya Chine, aza susu. C'est quoi yon ba royaume? Quel collègue, ya roi Philippe. Yo c'est quoi yo? Yo chose. Ozo qui ne portait mama YouTube. Plainte. Yango bino angai. Ozaki na likamba osala te confinement oyo na ebele go osala te boko zo vaccin est nécessaire na ba chose bon na batu nyos na biso mais chose boken ou bien ta mosusu bozwaki o eza fabriqué na ba chose lisusu botala modèle ba vaccin bozo oh mais ma chose bozoki ne funda Karine Mokonzi o eza reconnu au beti na YouTube omoniye aza menacé na pays au beti na YouTube omoniye ba chose belé ba kanaye au beti na YouTube omoniye même ikutu ba konzamboka ya Congo ba ko protéger été alors royaume et ko protéger ye royaume et ko protéger ye yango peso sala Karine Mokonzi ke kuna a beti kabelo o eza chose de mais ça kabelo ata kabelo eza ka chose mais kabelo o ya Olga Kabelo eza Saint-Esprit alors a kota kuna tang bataliye balobi te awande photo yambaka bata boye azo kota na commissariat ozo ke lengi ba tenir comme propre bambila o ba bosana ko bikote zongi ba o ba salona kisokite ba sanoni ba oyo pe bazalaki mal bisou na to na butu ba sentir que nete voilà qui bien bon baza ba mari de nuit ba femme de nuit pété et zakaka pour la baronne à côté mais bino ba chose est-ce que vous travaillez na ba chose ya Congo tondenge oh bino tika kalina zo doki mbangu a voyager na Canada bon na Canada te a voyager wapi to kena ino steyani a kena na nangati ngam na ofute les billets te to louer jet privé maître Gimza Lobaki avec 15 000 euros on louer jet aller-retour bon ti Australie na obebisa combien 30 000 pamba na soki si awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.